Ndeko malandi malewa tropical na cheki minuteur na 20 minutes pour sonner pour que la biso était bella. Mais en attendant 20 minutes faut koyaka ko balusa ndakala na yo po ekoki kozika comme ezelo koza ya sauce te ezelo ko ya kokalinga kozala tout le temps wana ya ko balula ngo po ezika te. Alors pour na récapituler moi mukie na zaki pour na kolamba ndakala na nga na zaki na besoin ndakala on a 27 yango na mai pendant toute une journée. Na vanja kwa na mai banda tongo ti siko le 19 vende na longoli yango na kata ki mitu ya ndakala na bwaka ki parce que mitu ya ndakala ebombaka zelo. Alors na longola ki mitu ya ndakala na chaki ndakala la mai banda tongo ti siko to comme na 19 vende na ye kolamba ngo po zelo elongwa na sukola ki ngo bela ba mai ebele na resaki nde na ye kolamba ndakala. Alors pour na ndakala na zaki na besoin ya poivron ya jaune yo kocha n'importe quel poivron ce que nous répéter même chose. Vous avez besoin de tungulu, vous avez besoin de ndembi et ya poivron. Vous avez besoin d'ail, vous avez besoin de muscade, vous avez besoin de poivre blanc, vous avez besoin de faire des lauriers, vous avez besoin de cube. Alors yo chose vous avez pour ça pour la mango au ko chape pilipili. Yango yo poivron ndakala la biso eza ko kalingama biso to kolia ngo na fufu. Biso to lia ngo na fufu yango na sina lamba ki fufu na nga déjà on a ko gagner temps to lia ngo na semoule to lia ngo na semoule. Alors semoule na ngeza déjà ya ko lamba ande to jozela ndakala ezo kalingama comme na yisa ki bino to jozela militaire quand vous militaire est sonné dans 20 minutes nde ndakala ngai na ko be et na ko longola na moto mais na niveau oyo eza na ngo déjà prête quoi. Mais tous les kaka militaire pour sauce wana et kalingama bien na ndakala et bima bien. Alors to kutana dans 20 minutes tant ou militaire na so et qui sonne. À tout à l'heure. Bandeko balandi malewa tropical ndakala na biso ici na kobela militaire PC sonné 20 minutes na pesa yango yo ebeli vraiment pour na na moto te yo etezika ndakala biso ici na kobela na wacha na sani ko botala comment ebimi ndakala biso yango yo esili na kobela. Bon, na sengi bino merci na ndenge bolonzi tanti Laetitia na malewa tropical bana di bandeli ti na suka na sengi bino merci na o bozo olanda nga na o bo s'abonner na page na nga bo lemba te bo s'abonner bo tchaka moi like après vidéo na lambi de lon ndakala na fumbwa na kiti bino komonga na kalingaka ndakala biso to olia ngona fumbwa na semoule mais prochainement bokota la vidéo ya fumbwa de lon na joki tante na sala nyoso mibale yango na sala ki ndakala. Alors pour na kolamba ndakala na biso esenga ki tozala na tomate mbuma tozala na poivron tozala matungulu tozala na cube tozala na muscade tozala na feuille de laurier tout ça na poivre blanc et puis tout ça na chili mixte. So que ça chili mixte ça ne dérange pas. Alors des salakinga ndakala eza eloko mona kalinga ngo vite fait donc nyo surtout ko kalinga ngo esalinga ba 30 minutes pour la sina après ta kindakala na depuis tango nde na yeko sala mo siko na sengi na bino merci na oboso ko landanga na oyo s'abonner siko yo merci na bino to kutana na ba vidéo oyo ki alors oboza na ba commentaire bo faire commentaire na bino pe boza na ba critique bo cha critique na bino bo sanate na ko like vidéo nanga et puis na ko aimer page nanga malewa tropical sur Facebook. Bye bye, à plus.